Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Nazo ko épargner pour okobala un jour mais ça pas si mobile obala yo ha soka ebiote biso to bana kanza kaka ngayo ngai na okataka famille ngana memisa famille ngai kulusu famille nga nzoka bitumba o ngana zaki na ngwa makasi zaki kaka na théâtre ezo uta kaka na théâtre les gens de mes frères et sœurs vous déléguez des gens pour me tuer pour me faire du mal pour m'empoisonner. Eh, eza pasi nini pe na saka bino nini oyo eza baby azoloba ngana zaka jet privé oh shame na mataka kaka moto siko na bino bato wana mituka bwana mibali na poto po biso to na mibali na poto te eza pasi bwana mibali na poto bwana mituka bo voyage kaka biso bato to fanda to tambola na moto oyo bon viaka nini kati na biso po biso to vialo te biso kuto mona bandeko na biso bazwa vie basomba mituka bazana bandako na bango ya kitoko. Biso tozana na tournage chaque jour, mais on vit quand même. On paie aussi loyer. On mange aussi. Pour vous dire que vanité des vanités, tout est vanité. Oh le diable, oh Sabino, oh la Sabino la misuke. Non, fais ça pour la ruiner, fais ça pour faire ça, fais ça pour faire. Tout ça. Ok, n'a pas na bango, mais kuna bana bango ne lote, batali fiko, baby la donja ya ba baby mwasi nzambe mukuse moko ya tolo mukuse moko ya tayo mutetela moko ya tongo makasi wana na pesi nano bambote na batetela nyonso o balandaka Étoiline Inès TV na système kaka ya tokos Makasi. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na memeli bino baby la donja bandeko na ngai makambo eza ya somo makambo eza ya kobeba makambo eza nango penza ya koinda bandeko wana eza ka baby la donja mutetela ya tongo makasi mwasi moko kitoko asekaka kitoko asololaka pe kitoko bandeko makambo nde makambo ka ndenge bozoyoka bamakambo ebele bamakambo ya poison bamakambo balingi baboma ye donc makambo eza nango kilikili yango lelo tememeli bino ye tobeta masolo ka ndenge ezalaka mwa ba vérité mosusu pe ebimaka nango na poisa me na ndenge moko ya bien makasi. En tout cas, la famille, comme d'habitude, avant de bandana moi émission na biso ya lelo, na kolingana nous na sensibiliser batu onyon soto. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne moko ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour. Tokos makasi. Bandeko nanga bozwana nu bakiti bo vanda. Makamwa bongo ezalaka bientôt beta masolo bozo ya kovanda. Bovandi penza balova chou.
bino nyonso balova chou ya Baby Ladonja na grâce Luzolo, surtout ya couple Luzolo, couple nanga préféré Luzolo de Luzolo. Na sengi na bino bovanda bavanda kaka, botia mwa mai na bino pembeni, botia ba jus na bino mwa sucré ezanga kate, mwa café ya tongo et pourquoi pas mwa tia botia pembeni. Côté mosusu bamela kaka, côté mosusu peto tia mwa eloko na biso ya kolia, mwa ba biscuit, mwa ba chocolat, mwa ba mbala, mwa fufu neti Linda Bukulu alobi te ya zotia na ye kaka matembele na musuni yango akolia. Yo peso ki oza na mwa fufu na yo pembeni tiaka, mwa pondu na yo otie, mwa dongo na yo ezakuna, mwa mbisi na yo kote mosusu ozoliaka, kote mosusu ozomelaka, kote mosusu pe ozolandaka oyo ya bino na kombo surtout ya Étoile Lune Ines TV na système kaka ya Tokoso makasi. Bandeko nanga toutaki kolanda audio surtout ya Baby Ladonja. Baby Ladonja alobi ebele, mais ngana yelelo awa po tosala analyse sur makamboyo. Avant tokota na mwa analyse na bino na biso nyonso kandenge tosalaka na kotikela bino lisusu message oyo toyokango, et après koyoka nde na ozonga tosala ba analyse ndenge tosalaka ngana obandoloba bino na ba commentaire ba mosusu ka ndenge tosalaka bokoti na bino ko benga boza deja na numéro nanga ya téléphone bozalaka nango bo benga to beta masolo to botikela nga message na WhatsApp et kosala kaka kitoko. Bandeko toyoka nanu message ya Baby Ladonja, on se retrouve juste après. Nazo ko épargner po okobala un jour mais ça passe mobali okobala yo soka ebiote. Biso to bana kanza kaka ngai na okataka famille ngana nemisa famille ngeke kulusu famille nga nzoka bitumba o ngana zaki na wa makasi zaki kaka na théâtre ezo uta kaka na théâtre. Les gens de mes frères et sœurs, vous déléguez des gens pour me tuer, pour me faire du mal, pour m'empoisonner. Eza pasi nini pe na saka bino nini eza Baby azoloba ngana zoaka jet privé. Oh shame na mataka kaka moto siko na bino bato wana mituka bwana mibali na poto po biso to na mibali na poto te eza pasi bwana mibali na poto bwana mituka bo voyage kaka biso bato to fanda to tambola na moto oyo bon viaka nini kati na biso po biso to vialo te biso ko to mona bandeko na biso bazwa vie basomba mituka bazana bandako na bango ya kitoko. Biso tozana na tournage chaque jour, mais on vit quand même. On paie aussi loyer. On mange aussi. Pour vous dire que vanité des vanités, tout est vanité. Oh le diable, oh Sabino, oh la Sabino la mise que non, fais ça pour la ruiner, fais ça pour faire ça, fais ça pour faire. Tout ça. Ok, n'a pas na bango, mais kuna bana bango ne lote, batali fiko Baby, de retour la famille après koyoka message ya Baby Ladonja. Na message ya Baby Ladonja bandeko nanga selon analyse nangai, selon compréhension nanga kandenge zalaka, parce que ce qui makambo bimi mutu na mutu azalaka na façon na ye ya ko réfléchir, mutu na mutu azalaka na façon na ye ya ko comprendre situation to makambo. Selon ngai Baby Ladonja déjà ayebi mutu o penza a combattre ye. C'est long koloba ya Baby parce que na landa ki penza live nyonso mobimba ya Baby Ladonja. C'est long koloba na ye mutu déjà oyo azobundisaka ye surtout spirituellement quand ndenge zalaka ezateke eza bitumba moko ya nzoto te spirituellement ayebi déjà mutu oyo azobundisaka ye. Siko mutu wana ayaka ye moko te mais atindaka nde batu kandenge toyebi pona ba o déjà basambelaka bayebi ke soki diable azo combattre yo ye diable ye moko en question akoya te aotina nde bakoliti na ye. C'est de la même façon na mutu oyo azo bundisa Baby Ladonja. Mission ya mutu wana ezake aboma Baby Ladonja, envutaka ye
empoisonnaka ye wana nde eza mission na ye aya ko détruire vie ya Baby Ladonja. Vu que lelo Baby Ladonja aza mwana nzambe, Baby Ladonja asambelaka, yango ye kosala ke mutu wana azokoka kosimba Baby Ladonja te, mais ye pe azo se fatiguer te, azolemba na ye te, aza kaka azobundisa. Mutu wana azobundisaka ye eza mutu a théâtre. Tout ce temps, Baby Ladonja abande okanisa ke no, bitumba nyonso tu ebande outa na famille na bango. Biso nyonso tozalaka mwa bitumba bongo wana okomi kokanga tata mwasi ndoki, mama leki ndoki, oncle boye ekendaki ezongaki, emataki ekitaki, ezalaka bongo. Nzoka mutu oyo azobundisa ye ezaka mutu a pembeni na ye. Mosusu kutu ata mutu oyo basekaka, bazo pasaka ba moma na bango ya kitoko, bazo sekaka, bazo partageaka pe ba makambo mosusu. Mosusu omona pe bongo na ba secret moko boye basi ba partager. Surtout na temps wana oyo Baby ayebaki na eteki mutu oyo nde akombatraka nga, ezalaka bongo. Yango mwa toli ya muke nanu bandeko na ngai, ngana lobaka chaque jour soki makambo ebimi ezalaka bientôt landela makambo wana. Pourquoi? Parce que ezalaka na vérité moko caché na makambo wana. Vérité wana yango esalaka ke biso ba mosusu pe tozwa leçon de vie. Ezana batu mosusu soki makambo bongo ebimi omona batu mosusu moi je ne suis pas intéressé, moi je n'aime pas ces histoires pareilles. Maman tika nanu ba français oti ango nini pembeni ba makambo mosusu soki netika bongo live ya Baby Ladonja azoloba bongo, ba makambo mosusu bavanda kozoyoka mutu azoloba nini. Mosusu azoloba bongo pona koya ko sauver yo. Peut-être yo pe obando kweya na libulu ya bongo. Mais vu que ye déjà si aleka kuna na koyoka ye kaka ozwi pe ba précaution de vie esungi pe yo, ezalaka bongo. Ezalaka bongo bandeko na ngai. Elo mosusu na koki koloba bandeko eza que biso nyonso toyebi Baby Ladonja. Baby Ladonja de nature azalaka mwasi moko azalaka na biloba loba te. Azala mwasi moko alobaka na ye pamba te. Pona koyoka ke Baby Ladonja lobaki, en tout cas c'est que ezalaki de trop. Assez fatiga na ye pe alobi te non, je dois m'exprimer. Quand dengue adage moko lobaka, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ezalaka makambo solo. Ezana ba makambo mosusu to bomba na motemo bomba mais ce que monique non, c'est beaucoup, c'est de trop. It's too much. Tu dois t'élever et parler. C'est comme ça. Yango bomona ta Baby pe aye koloba bongo. Et surtout mosusu soki omoni mwa blocage na vie eloko nyonso to lingi osala. Donc c'est comme si moi blocage moko boye yango epusaka pe mutu alobi te oyaka ko combattre nga to bundaka na spiritualité, mais eza na ba makambo mosusu fo pe na bimisa batu bayeba, batu ba comprendre ke mutu oyo abundisaka nga penza eza mutu oyo. Bandeko na nga na eloko na sepeli de trop o penza Baby Ladonja lobaki avana kota na makambo minene. O penza esalaki nga bien eza kolobaki babino bozalaka na mibali ya poto. Nga kutu Baby Ladonja nazalaka na nga na mobali ya poto te. Bino boza na mibali ya poto, boza na mituka. Nga naza kutu ata na mutuka te, naza na nga na jet privé na nga ya moto ya mataka na ye moto. Mais bino penza boza na mituka, boza na mibali na bino ya poto, bo voyageaka poto pamba même bozo ya ko combattre Baby Ladonja. Pourquoi? Wana eza mwa secret efongwami na bato ya théâtre. Yango tolobaka awa mingi ke bandeko na biso ba comédienne na biso ya théâtre ba lela mibali ya poto pas possible. Et en plus mibali ya poto wana faso bazo sambwisa bango bandeko zo sala pasi. Yango bomona Baby Ladonja
tellement ye asepargna na ye na mibale ya poto. Yango bomonaka réputation na ye ezalaka toujours solide. Jamais boya koyoka ke no tomona ki soki ba photo moko boya Baby Ladonja. Yango tomona ki soki mutashi ya Baby Ladonja. Yango tomona ki soki ni bokoyoka ngo te. Parce que aza mwasi moko ase respectaka ye moko alobi mobile nanga aza mobile aza na Congo. Wana deja biso nyoso toyebi. Toyebi bandeko. Wana na pesi babote na batu nyonso. Balova chou nyonso ya Grâce Luzolo na Baby Ladonja. Non, sincère condoléances surtout na ye moko. Les papas de Grâce Bi. Grâce Luzolo. Wana ba condoléances kandenge zala katala kaka. Oncle na ye akufaki. Bandaki nanu na no koko na ye. Koko na ye akufaki. Après kokufa koko esalaki soki kaka une semaine à pamba oncle na ye pe ayaki kokufa mama kaka mwana kaka ya koko na ye ya suka nde akufaki. Donc na minute oyo Grâce Luzolo azakaka na matanga. Baby Ladonja alobi bien bino boza na mibale ya poto. Ye mobile na ye azalaka na poto te, mobile na ye aza na Congo. Biso nyonso deja toyebi ke Grâce Luzolo azalaka na ye na nini na Congo, azalaka na ye na poto te. Façon na lela couple Luzolo bandeko. Ngana lela couple Luzolo na lobaka ngo. Na koya awa komache ba mote. Na lela couple Luzolo na niveau moko pas possible. Na lela bango na lela couple oyo. Na niveau moko bandeko na ngai totika tozonga na makambo na biso balobi bino ba comédienne bino bo combattre Baby Ladonja bozana mibali na bino na poto bosi bosomba ba mituka botika Baby Ladonja kimia bandeko na nga na ebite Baby Ladonja asala bino nini mwana batu atakutu kolobeza la kapasi en tout cas ebando sekisanga Quand je regardais les lives de Baby Ladonja, je me disais, oh Seigneur, na otalaka boye, Baby Ladonja de nature, azamutu oyo arokoka na ye makambo te. Asiportaka na ye ba makambo minene te. Asiportaka na ye ba mafinga moko boye te. Ba makambo moko boye akotrouble ye mutu na ye akokokango te. Na kolobaka na ye wana. Bandeko botika Baby Ladonja kimia. Yo mutozo ya combattre Baby Ladonja. Yo mutozo linga. Soki empoisonné Baby Ladonja. Soki oboma Baby Ladonja. En tout cas tika Baby Ladonja kimia. Tango abandaki carrière na ye. Ayaki kosenga yo avite. Abandaki ango na ye moko na intelligence na ye na makanisi na ye. Alors. Kanenge zalaka nga penza na lela Baby Ladonja na lela couple Luzolo. Na olinga teke mutu aya ko sambwisa Baby Ladonja sur les réseaux sociaux. Na olinga te. Na kolinga pete ke mutu aya ko loba sur le nom de Baby Ladonja ou Grâce Luzolo. Na kolinga te. Wana na ko permettre angote. Yo mutozo combattre Baby Ladonja na sengyo na komwa nzambe tika Baby Ladonja kimia. Mwana batu. Aza na besoin ya ko vivre vie na ye. Na lobakango chaque jour Baby Ladonja aza jeune. Aza na ba rêve ebele, aza na ba plan ebele pour na vie na ye. Alors tika ye kimia. Tika ye kimia. Na ebite pourquoi bandoki bazala bongo? Muto apusaki yo okota na kindoki. Eza mutu oyo zo combattre te. Yo moko nde o acceptaki na yo volonté na yo ezalaki. Omikotisa na kindoki. Siko tongo koti kuna okomi koluka nani okolia nani okobundisa te botika biloko bongo na sengi na yo ndeko na nga na yebi yo te mais déjà Baby Ladonja asi a flasha biso ke eza bino basi boza na mituka bino ba comédienne boza na mituka boza na mibale ya poto bino nde bozo combattre Baby Ladonja botika Baby Ladonja kimia mwasi ya batu botika Baby Ladonja Luzolo kimia la mama de Grâce Bi botika ye kimia bandeko na ngai posa na biso ezaki to mona Baby Ladonja akoli asimi pe nzete mwana na bana na ye na bakoko na ye wana nde kozala
penza posa na biso et puis ezalaka surtout prière na biso. En tout cas moi conseil quand ndenge ezalaka na yo moko baby la donja mwasi nzambe mwasi moko ya taille ya makasi conseil nanga eza kaka persévérer toujours na prière na yo. Prière nde ezalaka arme ya ba chrétien nyonso. Prière nde ezalaka arme ya batu oyo nyonso tu basambelaka. Donc yo toujours prière na yo kobanga te. Diable ase fatigaka te. Akoya kobundisa yo ata soki olongi na yo olongi ozolongaka kaka. Ase fatigaka na ye te. Ye azalaka bongo continue na ye kaka. Continue yo surtout kaka. Kobaka na losambo. Ti un jour c'est un omona kaka et ozala moto okoyo kaka sango. Donc ezalaka bongo biso pe ba fan na yo tozo soutenir yo na ba prière ba lova chou nyonso bazo soutenir yo na ba prière et surtout que ba lova chou balinga komona tema ya miso na yo yango ebele ya ba lova chou bazo lobaka ke non baby alela kalisusu te. Yaya baby la donja kolelaka lisusu te mwana mama kolelaka na yo lisusu te talaka yo mama na grâce B mama surtout ya balova chou balova chou nyonso ba otalaka yo balova chou balela yo siko balinga lisusu komona yo te que non ozolela kolela na yo te bao bazo bundisa yo bako se fatiguer na bango. Ezalaka bongo bako se fatiguer na bango bako bundisa te ba omona keno moto depuis to bando bundisa mais azo évoluer kaka azo avancer na ye kaka totika ye kaka. Donc ezala nango ka bongo yango yo pe kolemba te na vie de prière na yo te. Et surtout oyebi eloko ezalaka ya kitoko soki oyebi mutu oyo azo combattraka yo soki oyebi ye en tout cas force na ye na puissance na ye esilaka. Ya mabe ezalaka nde ozoyeba mutu oyo azobundisa yo te wana nde peut-être ya mosusu kokende pe kuno beteli ye masolo nzoka yende champion yende kutu aza la base yende avandeli masolo na yo. Mais comme oyebi déjà en tout cas eza eloko moko kitoko et dis-toi que non je suis une victorieuse, je suis une femme puissante et une femme surtout battante. Et bandeko nanga balova chou balova chou bazalaka ebele nalingi na pesa ba mbote na balova chou wana mutu liboso ya lova chou eza nani ye moko Madame Kiyong depuis Turquie. Yalela baby la donja na grâce luzolo. Wana na pesi bambote na nani mosusu Linda Bukulu depuis Sénégal. Yalela baby alobi étoiline kana système na biso wana kitoko makasi nga na lela na nga baby la donja. Wana na pesi bambote na ye moko mama Christine Longono si je ne me trompe pas. Ye penza abenga ka baby la donja ka ma fille chérie. Alela baby la donja. Alela grâce luzolo. Alela mwana na bango grâce bi luzolo. Na système ka kitoko. Bande konanga na pesi bambote nanga na ye moko mama Germaine. Ye pe bato ya États-Unis Oiza bato ya États-Unis. Balela baby la donja na niveau moko. Pas possible. Balova jou baza ebele bandeko nozo bosana nanga bakombo. En tout cas ceux qui na mentionna ki kombo na yo te na émission na biso ya lelo ya balova chou limbisanga. Talaka bakombo ezalaka ebele yango ezalaka bien soki bola na ka émission na biso bo salaka ba commentaire na bino wana na ko capter très bien bakombo na bino neti bia ba ona na uti koloba awa ba komantaka mingi yango na capter bakombo na bango. Bandeko tokomi na biso na suka. Bye bye et à la prochaine.